Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Président Félix Tshisekedi à Sololi, na roi Charles III, Lelo, na Grande-Bretagne, à Londres, Babeti, Masolo, la relation bilatérale entre Grande-Bretagne, na République démocratique du Congo, avec impact na idéologie. Binomo boyebi ndenge nini makambango ezaliko kenele. Bolandi binomo ko vidéo ndenge ezaliko tambula tingi pululu député national. Oa uti ko zala nommé ADGA ya SNEL, ndenge a reproché président Bosoko Diakwanga, ndenge a côté la ba membre ya gouvernement, surtout pour la question italienne nzela nzolana mbongo ebima depuis 2001 ti lelo misala na ne bandate papa mbosa lobi misala eko banda lobi fali ipupa di cap la merveille a chaki makolonae lobby na République démocratique du Congo, c'est-à-dire azonga ki lobby na butu kasi ba warrior nyonso topé ba fanatique na ye ba kendaki koyambaye avec impact na idéologie. Est-ce que ça la moi si terrasse ezali mam la muto mabe pona yo papa ozali ko risquer to ozali ko pesa mwasi na mbongo et que akoki ko sala nyonso malamu sa ateka biloko mususu yango ba titre ya édition oyo toko présenter bino mokolo avec un partenaire idéologie KNB toujours avant. N'est pas titre président de la République à Koutani, na roi Charles, il y a Grande-Bretagne, successeur, il y a Elisabeth D, à Sololi, na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ma solo RDC, na Grande-Bretagne et Betamaki avec un partenaire idéologie, et Zalaki Lelo fraîchement, na Londres, ba détail Bolanda. Un reportage Oyo. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à Yambamaki na Buckingham Palace mercredi le 19 octobre et pas y a Sa Majesté le roi Charles III souverain et à couronne britannique Oyo a aussi succédé na reine Elisabeth II. Na info bimi ya liboso ya masolo na bango ba yebisi biso que ezali mingi ko consolider relations bilatérales entre République démocratique du Congo, na Grande-Bretagne, transition écologique, situation na Est ya RDC, nde ezali masolo est préoccupé roi Charles III, na Félix Antoine Tshisekedi masolo na bango, il y a plus de 50 minutes oyo ba Betty et la kisi intérêt oyo roi Charles III azali ko accordé na République démocratique du Congo na Félix Tshisekedi par rapport ya mosala oyo ezali ko salema ba biso pe na suka Grande-Bretagne et puis merci na Félix Tshisekedi ndenge ayaki ko assister à travers président de l'Assemblée nationale na matanga ya reine Elisabeth II n'engele kanaki avec un partenaire idéologie oyo bandi boye aba britannique bazali ko sola kitoko na Félix Tshisekedi et lingi koloba que politiquement et diplomatiquement balé ezali ko keneka na ndenge ya likolo président Félix Tshisekedi continue ko kumbela Congo boye pour nyonso ezali ko kene bien oui. Je y a francophonie et sengeli esalema na République démocratique du Congo yangwana Félix Tshisekedi président de la République ayambaki avant zo avion na pour na Londres ba ambassadeur nyonso ya ba pays francophone awa na République démocratique du Congo pambate jewana olie rataka ndenge zali ko rater et sengeli République démocratique du Congo a réussir Paris wana bolanda reportage Oyo. Raconte Oyo et Salemaki mokolo ya lundi 17 octobre 2022 avant président de la République alongwa Kinshasa pour akende mboka Londres. A contre oyo ezalaki chef de l'État naba ambassadeur ya ba pays francophone oyo bayaki kosolola na tina ya 9e édition ya jeu ya francophonie oyo fo esalama awa na Kinshasa. Kasi esengeli la biso te ba ete jeu ya francophonie esi raté 2 fois na mboka République démocratique du Congo. Kasi cette fois-ci papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ye moko akoti makambo yango atie maboko pe mayele na kati ya makambo yango tour oyo il faut esalema
na kobima na bango. Monsieur Achid oyo azali président ya ambassadeur oyo bazali accrédité awa na République démocratique du Congo alobi ete azali ya kosepela pe azali na kondima 9e édition oyo ya francophonie et kosalema. Premier ministre Sam Lukonde a signé décret et supprimé quelques biloko oyo bokoyiko futisa lisu TVA, c'est-à-dire aliments ya première nécessité pe ciment lokola bavotaki yango na conseil des ministres. Lobby premier ministre a traduit yango en acte détail bolanda na reportage oyo faso Kirombe a offrir biso awa. Na sima ya adoption nango na conseil des ministres où il est qui vendredi le 14 octobre 2022 na présence ya Yemoko chef de l'État président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ki bongo na mokolo ya samedi 15 octobre 2022 na ba décret oyo mibale ezali kopekisa. Ya liboso ezali décret numéro 22/30 du 15 octobre 2022 oyo ezali kopekisa kozwa taxe na ba produit oyo tobengaka ya première nécessité ezali biloko ya kolia. Ya mibale ezali décret numéro 22/31 du 15 octobre 2022 oyo ezali kopekisa tope ko suspendre taxe sur valeur ajoutée na importation tope koteka ba bien na ba domaine oyo ya ba ciment pour na construction tope ba immobilier. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde azali kosenga na ba service oyo ezali chargé pour na kolandela application ya ba décret oyo mibale. Ba service yango ezali DGDA PDGDI ne basengeli koveye na ba décret oyo mibale. Pe lisusu pe asengi na ministre ya finance a contrôler pour na respect ya ba mesure oyo. Pe lisusu ezali pour na kobatela population na biloko na bango na période oyo ya pasi. Ezalaki bongo publié depuis le 17 octobre 2022. Singi Pululu député national auti kozala nommé ADGA ya SNEL ndenge a reproché président Mbosso Kodia Kwanga ndenge a kotelaka ba membre ya gouvernement surtout pour la question etali nzela nzolana mbongo ebima depuis 2001 ti lelo misala na ne bandate papa Mbosso lobi misala eko banda lobby. Il n'est pas normal de voir au ministère des Finances une autorisation en paiement des procédures d'urgence. Ezali po nambala liboso na Assemblée nationale oyo ezali dirigé et pa papa Mbosso un député atelemela papa Mbosso pe a rappelé ye ba fonction oyo ye a asima awa na République démocratique du Congo. Honorable Nsing Pululu oyo a commis directeur général adjoint ya SNEL a rappelé na plénière oyo euti koleka gaspillage oyo ministère ya finance ezali kosala na kopesaka batu bambongo double pona misala oyo bazo kosala na bango te. Kasi tango ye azali ko rappeler papa Mbosso azali kotelemela ye et pesaki honorable courage ya ko rappeler papa Mbosso ba fonction oyo asima na République démocratique du Congo. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa c'est là. Non, non, c'est que ça parlait Kimboala, la Bertel Kimboala. Alors vers Kimboala, c'est la route Lana. Oui. La route Nzonana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, on a 2021. Jeudi. Quand c'est au Monit, jeudi, on lance les travaux. Mbongo ebima balia. Solingi yakatoko kende. Te, eko banda nango menenga na zo rappelo ka mbongo ebima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lo bakambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez, le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président d'un bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, et ça vous qui est? Moko est pas sur Nyoso. Et ça dit que yo pense que c'est la moko. Na nini, na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux, sans sentiment, papa. Papa, s'il vous plaît, papa. Pourquoi tu l'as bangoté? Bon été, papa, bon été. Peuple n'a pas bon été. Bon été. Nazo yibisoyo, nga nazana no elenge. L'ineto ezaka ya fier. Naza elenge. 300 milliards. Pour quelles raisons? Construction d'un bureau, les BSECO. Dans l'équipe na BSECO, rien n'a été construit. Et vous savez tous que dans le budget 2021, l'institution cours et tribunaux a un budget maximum. Ezali ngai te
et ezali honorable Nsingi Pululu nde a rappelé yo Papa Mbosso makambo esengeli yo sala pona mboka to pe pona ba ministre oyo bazali ko gérer ba bien ya l'état. Papa Mbosso eloba yo moko nyonso ezalaka théâtre te, nyonso ezalaka théâtre te. La route Nzonon, là, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, évidemment, en 2021. Jeudi. Quand c'est au Monit, Jeudi, on lance les travaux. Papa Mbosso eloba yo moko nyonso ezalaka théâtre te. Olingaka voyager, facilitation, voyage, pe ba démarche pour na visa, adresse César Moko, UND Déco, Kanga, numéro de téléphone, benga avec un partenaire idéologie, Soki Olingi Okende Batu très crédible, Oyo Kotika la commune à Kinshasa, Bolanda ba détail, na élément Oyo. Papa, maman, elenge mwasi, elenge mobali, mwana, olukaka ko voyager, olukaka okene mikili ya poto, olukaka okene libanda ya Kinshasa, okazo kitoko yango yo, oyo soki orate tali yo. UNDECO Agency ezali batu, oyo bazali spécialisé awa na Kinshasa na masolo ya assistance ya voyage, pe na ba démarche ya visa. Yo papa, yo mama, olingi mwana akende kotanga na États-Unis, na Canada, na Afrique du Sud, na Chypre, na Inde, na Chine, na Tunisie, na Dubaï, to bisika nyonso na États-Unis d'Amérique. Au cadeau yango moko à ne pas rater, UNDECO Agency bazali wana pona ko offrir bino ma service nyonso mwana kende atanga ma preuve ezali kuna ezalaka soko kei okokoma. UNDECO azali kopesa bino ma service ndenge na ndenge soki oye na ville esika ya kobunga te na sima immeuble Oka okokuta immeuble Ongendangenda na avenue Lokele numéro 16 commune ya Gombe en face ya chambre froide ya Sosimex. Okoki kokuta biso pe na Facebook to pe na WhatsApp obeti plus 243 85 39 822 90 to soki olingi obenga mbala moko plus 243 99 66 50 397. Ozali na ba moyen na yo yaka basalela ba démarche noki osi oumeli pe na Kinshasa sala okende koluka vi libanda ya boka pe bomo ya solo ezali. UNDECO Agency moko te na kati ya terrain ezali ya koyisa mabe boya ebele pamba te soki ozwi retard etali yo. Beltexco azali ko continuer ko offrir ba congolais biloko ya qualité kayao na stylo Simba bolata. Ngamboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso. Lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Beltexco mpo momesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yau ya Beltexco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoechouve te mpo ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltexco eza na zone monene osomba ba stock nyonso bolingi okende ba point de vente nyonso ya
Bitosco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas la Kinshasa ba distributeur boso ba kaye ki toko ezali ba kaye ya Bitosco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na école et à kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Bitosco et stylo ko bossa na te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Couloir Zénith Nanjili ezali ya kobeba bana chango bandilwa baleli na micro ya KNB pote bobongisela bango nzela na bango avec impact toujours na idéologie. Awa tozali na couloir Zénith ya Njili quartier 4 couloir oyo ekenda sango makasi ebimisa ba saper ebele ba mikiliste ebele ba bimela kote oyo kasi botala ndenge eta ekomela na mawana soni ezopesa pasi komona esika ya boye population ya couloir Zénith na Njili babeleli na micro ya KNB. Toza na commune na Njili quartier 4 commune na Njili au couloir babenga couloir ya Zénith couloir oyo ekenda sango tina bato bazana baputu bayebi couloir oyo président de la République par exemple carte électeur non na couloir oyo na collège Bosomi alaka biso veni avenue oyo en tout cas soki na su pouvoir na kotiango ezala makadam mais lelo tala avenue ndenge komi tala avenue ndenge komi ndonde ba terrasse kangama donc avenue mabe makasi dozo singa na bakonzi en tout cas batala biso penda avenue oyo avenue yebanaka Nelson Mandela na époque Mobutu alukaka ayapa Mobutu alobi fo la sanga couloir à Zénith ne ba couloir à Zénith tellement Mobutu pas la ko timba trop akenda o l'accès tina Gombe l'accès Gombe la Zénith mais Zénith yango couloir yebani partout RDC mobimba couleur yebani mais tala le londe couleur comme liziba yango na la couleur à Zénith liziba o ezal ebandi awawa sombule beti ezalaka awa na moi liboso kuna lisusu moi liziba ezalaka mais tellement to boka mama banga nyonso eko charge komi awa en tout cas batala biso na liziba opona koleka pasi penza beaucoup messe batila biso papa ye avant d'aller na bureau na ye donc beaucoup messe face à beaucoup messe avant na commune Njili ayibi Njili très bien wala ndege za malamu ba o balelo ba koma avant na yolo avant na lemba avant da so wapi ba yo tila biso ya avant na bureau to poko ekoki akena enda ko mais o sengi beaucoup messe face à la mwana Njili po ayibi Njili mobimba mais le long de combattre baninga so montande bato tambola na passe dans son boule beti donc tous ala na difficulté au tambola pena makasi mbote papa toi na quartier 4 la couloir à Zénith eza tu as régi des autres eza ne mvula couloir à Zénith beba mvula ndenge beti kaka moko o yango moni mai ndenge tondi be po ba terrasse za sauté ba terrasse no seza boucher yango moni mai ezo vanda bon peut te ça marana monter tout le monde a monter tout le monde a salon ba kombolika ba venir mais ya ko bongisa ba terrasse boy ba balabala boy ezala na on sauté yango moni mai ezo dinda biso to tonda boy na mai boy ezo pesa biso passer honorable Junior Nemalemba yo zali Elia Changu Papa Jolino Makelele yo zali mwana Njili ya solo mwana Njili ya tongo Bourgmestre ya commune ya Njili et sengeli na biso kobatela ba kwento bisika oyo et marquer histoire de génération en génération pour génération ya bana oyo bazali koya bayeba histoire ya ba commune topé ya ba quartier sika ba fandi biso miko ya KNB tolobi po ezo sala soni penza liziba betesa mobali akoki kopesa mwasi na ye mbongo po asala terrasse selon bamibali mosusu ezali trop risqué et puis selon basi mosusu balobi ezali nango normal soki bolingo ezali pe confiance ezali mwasi akoki kozala na ye moto atekelaka mibali misusu masanga sans bouger sans quoi que ce soit s'est passé mais mpona bamibali oyo bazali bavisionnaire to mpe bamonaka misika balobi ezali risque makasi badetail bolanda reportage oyo
songolo na Kinshasa okotama ya Kinshasa soki nano otuni te okoyeba te elobi Papa Mbosso nyonso ezali théâtre te tingi pulu ekobakisa kokotelaka bango te Papa Mbosso na Kinshasa awa nayebi ke basi ebele na mibali ebele balinga mombongo balinga koluka mbongo kasi totuni motuna seke ezali normal mobali apesa mwasi na ye mbongo po asala terrasse kasi kosala terrasse yango ezali kaka na sansi ya kimombongo te pamba te bafille ebele oyo basalaka terrasse ezali reconnu awa na Kinshasa toyebani mingi bazalaka basi ya badelege to mpe basi oyo basalaka mibulu azali koteka masanga na makoso azoteka mpe eloko mosusu balobi terrasse exposaka bafille ebele na cadre ya kozala na bango malamu yo moko mobali opesi mwasi mbongo asala terrasse yo moko omibakiseli bamanda selo bana mombele ne babetela biso lisolo yoka riske oyo bagarso ebele baboyi kozwa na kopesa mwasi mbongo ya mombongo nini kosala terrasse ata mokolo moto na kosala mwasi na nga bar to fiancé na nga jamais par rapport ke tomona lelo omona ozwi mwasi na yo ozwi bar na ide mwa malamu ateka ede pe bino na kati ya ndako lelo omona bapapa ebele bajane ebele bakomoya ya bar ala mwasi na ye mais aonvie ka mwasi na yo ça veut dire aoya po abomaka foyer na yo le jour que yo comprend que mwasi na yo aobima na bajomobi na bar ça veut dire que toboyana po toboyana te miasa asaliseli bar te avant na ndako no bajomobi bayaka nini so alalaka na ye aposa zwa mwasi mo boye akobimisaka mbongo po elemisa mwasi taka yoteka masanga 2500 teka masanga 2000 sikleso combien so moto akabeli 50 $. Omitika te omitika ça veut dire que bala bandeko basi to basi biso olinga nga ko permettre tout mwasi na nga teka na bar na osala yango jamais mobali pa okosalela mwasi na yeba mpona alukela famille eza normal si oyo atekaka na bar aza ndumba te mpona basi ebele oyo batekaka na bar ntango mosusu bazwaka bachance ya kotanga mais possibilité epesi te azwi mwa mbongo na ye asalisi mwa bar na ye yango wana aza ndumba te nga mpe na vivre yango namonaka yango biso chez biso toza na bar toza na ser moko asala bar mpa na biso wana atekaka ne bien aza ndumba te mpa na ngai na soupçonne yango te mpona namona nanu te bafille bango mpe batikalaka nsima te boyebi malamu monoko makasi lokola pukwalie pilipili bango mpe balobi mosala se mosala tika mwasi libre asala eloko alingi. C'est interdit que mobile asalela mwasi ba c'est interdit te asi nyonso asala na ba bazwaka ndumba soki yo mwasi ozala na légèreté na yo neti nga nateka na ba nalingaka te batie moto asakana na nga tomoni bato bayaka na ba soki deja okomi kosala baje nde ekomaka je or okoteka business na nga nakozwa business na nga bablagi te mpo pase yango ezofutela nga mine bana klasi eyetangisela nga bana ofuta ndako comment fait-il mpe nakoteka eloko na nga na légèreté naoconseil mpo na baso batekaka masanga ateka nzoto or ozosala mabe ozopesa valeur te na nzoto na yo oye koteka teka na yo soki olingi osala kindumba salango libanda na yo azwa bango bandumba ndeni soki azwa bango bandumba mbai mosu bapesaka basi bambongo te basala commerce mwasi oteka ndenge moko mpe mobala kolemba mwasi atelemi azoteka azosunga ndako azosala nyonso koyebisanga mabe nini ezala so olingaka mwasi no ozala confiance ya mwasi no ozala si soki mwasi no azala boyeboye vandisa eteya ye te soki ayoki te komisa kopesa mbongo ya commerce te mais moto ayoka mobali opesi mobali mbongo mwasi no mbongo aoteka olandela ye e normal mobali asalela mwasi na ye ba epadi ke soka osala na mosala ba okomi ndumba eza nsansi ya mabe po motu akendeli mosala aosalaka mosala oyo ayeli po ozalaka na conscience ya makambo oyo osala nde yango toyebaka te na Kinshasa soki na mibali na basi balukaka nini mobali ya sérieux
oyo ali kobatela mwasi na ye surtout na milieu ya Kinshasa oyo beau folage et ça la carrage c'est-à-dire ezo kipete na monde ya ba terrasse na monde ya vie ya chacho na Kinshasa et comme match kwata mwasi ya mutu azate mobali ya mutu azate bakipaka te risque ezali makasi surtout soki yo moko yebi mwasi na yo akoka ko résister na makamusu te azalaka mutu baposa ebele to pe mutu bilula lula ebele mutu ko luka bozui mais soki azali mama ya ndako ayebi kobatela bana ayebi pe kobatela mobali na ye akosala mosala ya terrasse oyo kitoko bakoprogresse pe na mobali na ye mais conseil oto tina bino bosala te biso tokopesa yango te bino moko na ndako bopona eloko nini bokosala surtout que nyonso ezali théâtre te papa mboso aloba tingi pululu abakisi kokotelaka bango te. Retour, il a fallu pour pas artiste musicien on a commis un concert le 29 octobre na stade des martyrs lobby Nyataki mabele ya bakoko na da RDC awa ezalaki ya koinda na ndenge ya kosakana te mais après voula malgré vous les betaki ba warrior batonda ki na aéroport pour na koyamba ye bolanda reportage oyo makambo ya tomona yango kaka na tango ya kala tango Léopard azwaka Coupe d'Afrique na période ya ba Mark Fish accueil ya boye tozali na aéroport ya Njili butu mais tala bato bayaki kofanda na se ya mbula malgré vous la ebetaki pour cause de la Fally Ipupa DiCaprio oyo auti France malamoko azali ko préparer concert na ye ya le 29 octobre oyo na Kinshasa bakosa batekini ya bana yakini plein ya boye tomonaki caméra ya kanbe ezalaki wana moyen kutu ya kozwa image normale ezali te pamba te ezalaki simba nde bouge nde ezalaki ya koyinda mabe yoki eloko oyo entre 7h basé à 5h depuis 3h basé depuis 4h basé même si la folie est mouillée on a fallu toyebana 5 lokamba toefanda wambula beteli biso mpona yekotola batutolo bake la concert le 29 au Sala. Voilà. Pardon, Senga. Le public demande Fally. Engomi ya kosakana te oyo ezali basigne avant koronel balobaka na français que mokolo ya le 29
Moyi pe sanza ekotelema Fally Ipupa akobuka martyr likolo pe na se ndenge ye moko a prophétiser na passage na une émission na Claudicia na veille avant jour aya Kinshasa. Bicap la merveille akotombola bendele pe akobeta kaka miziki pamba te nyonso eza théâtre te. TikTok ezali rubrique oyo tope Sabino Poboyeba maye oyo ezali koleka na TikTok tobengaka yango awa mboka ya bana na bana kuna okosutuka pe ba video no mususu ata ya kala ebimi bolanda oyo kasi boseka te. Mobali bamvukaka ete mobali bagangela kete yo comme ça mobali wa mwana yo mobali badiktaka ete moi si il faut ça maniable, il faut mobile des fois l'action nzela. Yo comment gagner mobile mona ke mwana bino. Oyo ka ki kaza leka noko na bino bien mwana suka batata ya bino. Te. Mobile a chef. Asa Tokomi na suka édition ya lelo na kozana plaisir ya okuta na bino lobibo continue ko s'abonner na page Facebook KNB News actualité zali ko continuer en continu magazine na bino oyo ya communication 5.0 awa tomema makambo likolo na ndenge ya mukiete bo landa biso pe na chaîne YouTube surtout kuna nde intégralité ya édition na biso na chaîne YouTube KNB News kuna boko zo bisengo ngeli bilengi nyonso oyo Kinshasa epesaka merci nde tomona ilobi magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino